Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, nzamba o tomboli yo. O komi na position songolo pakala. Et comme ayete. O monde te okota mabe na kata ndako, pa maladi kidi kidi. Bambote na biso nyoso famille nanga okola pesanga na kata internet bambote na biso nyoso nzamba lola azanga te ko pamboelanga bino azanga te ko bombelanga bino tika nzambo abatelanga bino tika nzambo abombaka loboko nzambe ezali ko na bino mutu no so linga troubler bino a troubler bino akuta na nzambe mutu no so linga compliquer vie na yo tika nzambe pe a compliquer vie na ye mutu no so telemela yo akwe yo leka. C'est là au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. En tout cas, tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Ba commentaire na bino et ça langa déjà bien. Et c'est pelisanga ba obazo benga en tout cas nzamba lola abate langa bino. Ba benga ranga chaque jour. En tout cas, na osala musala, c'est que na osala musala malambo sepela na ngobo continuer ko soutenir nga moralement, physiquement parce que internet so mutu mso c'est la ka kutanga na mbeba. Et surtout quand on a kumisa papouche nanga boy. Eza batu déjà ba tiema seke na bango bazo lukaka ba style sa biso. Donc mokilo balingaka bisika mabe. Balingaka te muta betela mobile ne tolo. So beteli mobile ne tolo bandi ko faufiler. Yango nga na sambela kana sana ba garde fou nanga pour ma besa nini et comme la bisoté parce que mon papouche a tellement jeune à venir eza moulai. Bon peut ça biso chance bon soutenir biso na balo sambo pour capable na financièrement et ça biso peut bien ça biso peut bien. Merci beaucoup Kandez à la malolo beta li solo émission na bino yo malolo beta li solo car ande to beta kama solo yango lelo il solo lelo na ebike eza passe na motema bola muzoba mokile lobi bola muzoba. Mais bien besoin de to sa bolam continuer na ko sa bolam siko bolam openza est-ce que peut ça mutu pour ça continuer na sa bolam likambo ezanini mama na ko beta lisola moi c'est manga ezana lenge moko boye abanda ko teka na manga abando teka manga wa pando teka manga liboso université moko boye songolo pakala siko liboso université songolo pakala aza mutu e mona ka ke moi soza kitoko. Fir à mesure mbongo osani na sukwa manaye parce que ça passe msoko malgré pauvreté au talier boye obi non elle est belle et donc ezanga il y a ka possibilité ka nezanga so pendo te possibilité penda moi soza wow abando tektaka ba famille pauvre o maman zate papa zate donc maman kufa papa kufa ka yemuka au faufiler auti na libota oyo litie lilie te donc oh c'est-à-dire on va sangsaka mbongo soko te mbongo te na poko liate auti bisika na soko debouya na ndenge na teka moi manga na ye auti ka manga liboso ya université étudiant mo bazaki wana asepeli na momi wana asepeli na fi wana donc asepeli na fi patali fi pa boaka mine na jeune garçon asepeli na épée donc asepeli na ye moi bolingo love quoi love mobala moi ça monique mobala nganda otanga boye moi un pas ngana sa nini na soutenir mobile basali accord moi sina mobile basali accord ngalokola nazoteka nango na odebouye nanga za makasi nanga boye ngala oteka na soutenir yo sa nini otanga soki osilisi nzambo ozanga te ko sa nini ko pambola biso bandimami mobala ndimi offre à moi si soutenir ngasu na sisi no sani na obala yo na lengi na loba mama na loba papa et surtout mibali kolia mbongo moi si te soko lingaka moi si wana te tala mokiba lobi kindoka moi si moi si soka kangeli okanda eza mabe
bilenge botala nga ba papa bozotala nga bozosala choix bolingaka baso baza na mbongo tango ozolia mbongo mwasi olingaki na motema te ozo créer tombe na yo moko sans le savoir parce que ça la basi mususu ko osali mabe alimbisi yo facilement mais ça la basi mususu osali mabe osili sa famille no mobimba tokeba ne loko wana bilenge na nga boya lelo ba mibali bozoya ba jeune à 27 ans ba jeune à 30 ans il y a 35 ans pourquoi papa ya ba 40 ans oyebi ke moi so na lingana nga ite me pona chine mbongo toyoka lisolo mwa oyo na Hollande te botelinga rivière te pardon po ya zela kanga na bande mission ya banda bande ko nga bo soutenir ngai na ko ke sa na nga mission na nga na zo na ko sa na nga kuna makelele zala na ngote mwalela mwana lela na yebi ke so no sandeni tala penza na continue lisolo na nga ba mama na continue lisolo na nga ba papa bandimani accord même bible lobby ekatami na se ekatami endimami likolo tango bosangani est-ce que nzamba ayebisaka biso ayebisi biso tosanganaka 17h non mais biso moko toyokani ke tosalaka prière 17h tondimami ndenge ndimami na se ndenge ndimami mpi likolo eza na ange moko ayaka 17h azelaka nayebisi bino seko boyebaka te boni ere bondimanaka wana eza na ange moko akitaka na ere wana po tala eza na bato misusu ko akotika na ere wana zamba mo beni aokima te ya te eloko mo te ka ere arespecte ere aza beni biso awa tosakana na ba ere me na poto te mundele aza na ngonga soki oyebi korespecte ere te na vie orate makambo ebele na vie nake na lisolo na ngai bandimani accord mobala ndimi mwasi pasani na ndimi mwasa bundi atangisi mobali G1 G2 tala mobali ayaka ozwa mbongo pa mwasi lokola mama na ye silabisa ye mwasa pesi ye nde ateka manga wana atia mwa carte na ye mwa likelembanya bwakaka mobali penda oyako atelemeli mwasi ayozwa mbongo asilabisi ayozwa mbongo minerval mwasi pasani apesi mobali tango asisi classe tango asisi ka classe ayebisi mwasi abi oza mwasa niveau na nga te pardon esimba te talaka nga da na sisi ba classe na nga na ya bala moteki manga otanga pete esimba te siko na ndako bando sola na bala na nga nini bakamara tango bando ya bando sola nini na bango esimba penda te tuka osungaki ngai toka bwana mwasi choc mwasi choc wana ozwa ide te mwasa koka te mobala sa nini akei mbala ke oluka mwasa niveau na ye akeba luki mwasa niveau batangaki penda université moko batangaki université moko mwana nzambe gune batangaki université moko alingi mwasi pe baseni balingani bolingo famille bayebi ye famille mwasi pe bayebi akendaka basali makambo na bango nyonso ndeza basali na civité yoka lisolo yaka munoko bolingo ekei ko mobali alingi mpenda mwasi pa alingi mobali pa azokabela mwasi parce que mobali ntango asili mosala azwaki mbaa moko ntango asisi classe azwaki mosala baengage mbaa moko mbongo possibilité ko alingi mwasi asombi biloko nyonso eya te ke mobali mwasi asombi mobali mpe asombi te mobali asombi biloko ne nyonso bamama ekomi kaka 2 semaines po banose ke tozobalana mobali aozela mwasi aya na ndako bakende bisika mwa boso fa yeba ke sope wapi ngwana mwasi aye ayebisa tuka nde na ye ana ye poto ke bisika na te na ye ko yebiso kaka ke esimba te oza mobali niveau na nga te imagine toi batangi na ye classe moko basilisi na ye plus loin veste mobali alataki na jour à collation muta somba kango mama manga na zongi suili pona sauter mba muta somba kango asala ki jour à nini ya défense ya collation moi c'est manga muta sombela ka bilamba nyonso wana bino ba étudiant bozo tanga lelo osimo moi simoko bo escroc kakaye vie et na ba réalité tolanda lisolo passe na motema alobi oza mobala niveau na ngata en tout cas esimba te
biloko no sombaki en tout cas tikana biloko no so sana ngondeni moi si pasala nini akembali patika mbala oki passe talaka moi so alinga ki moi sa niveau yekuna ise mama manga ke o moi sa niveau na ngate yebi ba betie bord ba niatie penza koloro nyata comprendre ba niatie alobi yaza batangi ba silisi ko yepa zongi sérieux pe oza mobala niveau na ngati atiki na epé avanti na epé pa kende ayokuta suna mwasi mususu ayokuta na mwasi mususu mwasi na pa ebisie bandi pe ko vivre bandi o vivre wana bandi o vivre bolingo pe kei bolingo pe komi siko yo vivre ayolinga sœur en Christ pa e komi na tanwa libala deuxième femme hein donc deuxième chérie quoi et comme il est temps à libala une semaine oh on a peut-être 2 semaines oh pendant une semaine penza ayebisa le bin non en tout cas Dieu m'a dit oza moi ça mobala vie na ngate oui kuna ba ko za mobala niveau te ya lobi Dieu m'a dit wana ce qu'on nzamba yebisie Dieu m'a dit en tout cas to ki ba rappel na Dieu m'a dit Dieu m'a parlé il y a bien bazali oh ba yo ka lito ya nzambi avant ça likambu a consulter nzambi. En tout cas, Dieu m'a dit que aux mobile niveau, aux mobile ya vie na ngati. Ce qui n'a pas tout ma casse, ma belle sanini et kolandangai. Des fois, papa le dit non, o est commis problème. Pour n'aller dans autres travailler na perte. O kuna na travailler ma casse. Après le binanga na mobile niveau na été. O sous na travailler, na za moi niveau na été. Nzambe likambongo zo komelanga boye pona nini. En tout cas na ko quitter. Kambaso azolinga na motema mobima nde ba osale ba dégâts wana abitena ke koluka pasteur akia luki pasteur a expliquer pasteur a bisi ça va to sambela to luka elonga nzambe pasteur a bengi ba intercesseurs abi apesi bango abi bomoni papa bo sambela pona etala makam papa pasa nini azongi ba intercesseurs ba koti prière tant ba koti prière bo yoka mama yozo kanga wana commentez kuna aimer partager eh yesu nangai nzambe oyo masolo eza makasi yo poso za na lisolo obengi ngo pesinga lisolo na kobeta ngo histoire vraie nga na obeta yango na lobaki nzaba peso liswa molimo makabozo komela bandeko ekomelote emjozo mona ngo lisolo ebite bazaki na ekomaki na niveau nini soki yo kozo aveso kufi kolinga te likambo ekomela biso kozo pe AVC okufi okei bakundi yo ya ba ser bakoti ba intercesseur bakoti mabondeli prière esili pasteur atuni bango abi bomoni nini o pasteur na omona manga omona manga nga na moni manga laksini ça va eleki papa troisième fois sous pasteur ayo mona mama ya manga nazo comprendre okuna moni manga okuna mama manga te abengi frère yaka tal message réponse tango pesa ki biso tozui mais likam tozui to comprendre ngo te est-ce que oteka manga oyebi lisolo manga abi na yebi lisolo manga te na teka pe manga te abi ça va kende ko salini kende ko raisonner asani pe ake a raisonner eleki 2 jours abengi pasteur na ko comprendre mutu atangisa ngai na vie eza likangu na nga moko tondo vivre na ye mutu atangisa ngai tosalaka accord tondimanaka soki na 6 classe na kobala ye abanda koteka manga mama na ngai ye pasteur alobi makambo bisike zo utande yango wana mama wana lobaka mabe manga zo réclamer yo lelo tozo pesa ba pasteur passe ya kosambela ba délivrance oskoka banani olia mbonga mutu baliaka te total kabisika to okende yo ozo se retrouver les siko vandi les siko ozo scroquer moi suana oliaka eba mbongo oshina ka ye likambo tango komela yo emso ozala gravement malade d'hôpital les assez trop tard
au confesso kufimba moko ya zo ki chance mais yo au confesso kufimba moko tolanda mba moko babi ça va to kende ko lukae bake ba luke parce que université nezaka anote kazaka nzinga et pas bango zaka nzinga bake ba tuni ezala su koto te akoma kuna sopela ba mo kali kuna kita ba PCP adresse nzoka nde ser apesa lisolo na ye aveni ba yebi yango bisika pe mwana manga kendaka akutana mobali moko boye mobali ngo pe asenta ye atika na mwana mobali kima mama asufraka kitoko wana zaki na possibilité manga wana kitoko na so esila abubuka beba pasteur na frère tomba kotika na veni balanda bango na mabanga parce que ba mona kitoko ba koti to luka mama manga yonde otaka kala université balanda pasteur na frère balandi tour liboso tour ami balé tour ami sat baye kaka mwana kobomba bakomi bisika ser azalaki tant bakomi wana mobala fukami akwei na makola mama manga akwei na makolo aleli bilimbisa ngai tala bisika na kendaka limbisa ngai nakoki te vi na nga boye makambo nalobelaka yo basi bakomi kolobela ngai mwasi wana pe alimbisi ye ntango alimbisi ye mobala alobi na ayebisa binga na otiko boye te nga fona sa nini nafuta bamandi na ngai nga na otiko boye te mobali pasi ya nini tema bolimbisi wana eutaki na motema parce que ezala bato mosusu alimbisi yo na monoko mais na motema kanga yo na motema kanga il faut faire très attention nake esenga bolimbisi ntango oke esenga bolimbisi est ce que nzambe atindi yo po ntango okende boakosikoso ye mosusu mabele wana lobaka biloba D'attendre yo moko reconnaître que likambo eza erreur nanga avant kende luka nzambe sambela yebisa nzambe nzela nanga na ezala malamu Saint-Esprit précédé ngai bongisela nga nzela nde nazo kende nazo biyano malamu nazo résultat malamu wana Saint-Esprit osanini ako accompagner yo réussite pe ezala partage na yo pardon wana euta na motema ne mobimba asenini asungi pe mwasi wana asungi pe ye siko pona bino faye babalana commenter kuna aimer partager tant asungi akepe aya kutani pena ser mususu ali ser wana pa ndimiye babalani pena ser wana lelo bazana bana mibale fi wana pe wakenda wana mo soutien wana saki ke sunga ye akoma ko débrouiller akoma a vivre peu bien azo vivre bien aza malamu yango na lingina loba na beta sete surtout na ba jeune garçon o bozo china bato nazo china ye na lingake te na sepelaka na ete na zoka ye kaka lokola mukala na nga aza kitoko te e abongi na nga te ya azanaka pa pesa nga mbongo mam papa mbongo wana ozolia notre Dieu est juste la Bible nous dit mon frère ozolandanga ozo sala ozo lona yango ndoko buka ce que l'homme aura semé il ne moissonnera tango lona masangu kozela to buka nguba obuka kama masangu ozo lona tango ozo lona nguba kozela te obuke lo mususu ozo lona kando ozo buka okobuka yo lelo zo sepelo zo china yele ba mbongo makabu nyoso soki alobi likolo na yo ozala modi vino mobimba to sala mabete po lobi to regretter to sala mabete msu likambo ezo komela baninga ba oza solution mais yo oza solution te eza c'est trop tard. En tout cas merci beaucoup to s'abonner to aimer to partager ba commentaire ba critique ba jambe na bino et ça langa bien makasi prochainement oza na solo na yo o bengi ngai en tout cas numéro na ngwa na benga nga pesanga li solo to ya nango moi conseil et ça moi bien yo peso za eloko loba o commenter kuna mama o talanga commenter aimer partager naza makambo be na mama Lorraine Mbala non o sengaka o s'abonner po nazala na accès yo sala ba live makambo ese belé o nzaba pesanga soko bénéficier nango
obenga ngo tatola. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye bye.